avant Quartier Latin nzembo ya Fally toyebaki yango ezalaki moko toyebaki te ezaki na kibinda on a tala temps bape nga titre nzembo ebeta wapi na mboka nini Kongola yebi Fally na album ya Tantan ya Koffi Olomide na nzembo ba Caméléon na ba Tantan nga yemba nga bina ko yaki danseur non que chanteur et là musu ken gabo qu'est-ce que na bossa ki yango wana patron ya le lelo pas ta collègue na nga Fally c'est mon collègue hein? En tout cas il y a qui danseur non que chanteur mais Koffi Olomide na moteur mala monaye a façonné une farine en poudre et comme beignet. C'est quoi naba artiste au balongwa? Mon musicien na Popo Lipo. Popo Lipo, voilà son nom. Popo Lipo nenga zawana na aja mukola Koffi. Neto mona ki Popo Lipo bonga za mukola Koffi. Popo Lipo. On attaque ensemble à l'écoute et moi sinae. Bilamanda la take ça moi sinae. Le câble, ils ont même pas si fait. Nzambe. La photo et du câble kota. Mais baton qui va papa tango sa ya madame nae. OK. Bula panto atindele moi sinae. So na vandi na besoin vérité na besoin lokutate. Yo toto ebisa biso na bana monde entier. Là on lobby soki eza na justement besoin Koffi Olomide yo vivre. Mais na lelo na YouTube. Kota na Facebook, kota na TikTok. Mutu atinda baza finga Koffi tongo bili kwa nani? Biso to ebito ko pesa sa information. Likobi hein. Ikonda. Balai awai. Elo kena bossa na yango wana. Epela mutu kena fa yeba boye. Nzembo éternellement. O Fally ayina na Quartier Latin. Ayiba yango na talent et pas guitariste moko personnel mutana mukonze makufaka era kufi Fally na ayibi nzembo wa bato na Quartier Latin international o komisa bango lelo bazawana ya Koffi Olomide nzambe ya musique ya Congo. Moi ba bande yo moment ne ba manka Koffi Olomide ba respect na ba média so Koffi to ma téléphone benga bango musique tout le monde qui a 32 heures Quartier Latin na fikine voilà baba ndeko ya siko bikobi ne mu asali ki abe selection mitema e ba 5 Quartier Latin bikobi ekonda ngonde nani Fanny ati Fanny ata kolan na kati string bon namona ki na garçon yo ya maboke on s'assila wana asasila mona showbiz na été pardon mona showbiz a yo ko kusina kaluma okokusena nani na tati Linda okokusena Aida bon tele matin de na succès tona mimi so mimi madame na nyongo mimi iye ken piano combien de fois ngana tokenda na ba rena pe perdre ba fikine moi sine azo grâce à ta super wax et maman Olive oh maman mia bota kufi ya solo ana ndepe ba kabela penza bongo na ebiso boy OK. Écoute, tu as face à INRB. Super work, c'est vraiment au livre. Mais là, au moins, tu le bas, quand tu es dans la pause pas pour rien. Tout le monde est bobo quel biso mwinda, bobo quel biso molili, tondo et atamo rumba, mon boy landa biso, mais jusqu'à présent, on est pour le vidéo. Quand tu es dans la pause, on va wingeni. Vous avez un mal à moi. Pourquoi les pots ayaka jardinier? Comme ça est guitariste. Dans le coup ça. Ayaka pomba mutu makasi ayaka magenia Koffi comme ici chanteur Fally ayaki danseur Koffi comme ici chanteuse ayaki danseuse Koffi comme ici chanteuse merveille ni Rambo ayaki coiffeuse akoma porte-parole alors Koffi se façonner comme bateau le so Fally ayebi arena pour na Koffi Fally na salle mo tabeta liboso avant que babeta salle ngo voilà salle mo ya sika ki offert abeta te inosi la beta te o Fally ya na ngo ezate Fally a reçu le trophée à diamant ya sanza ya malakiti ya ivoire asima mapata atikali mona musala ya Koffi d'accord boy ya Koffi ko fa fouter salaire puis yemo albarati lelo alongo Quartier Latin excusez babunda kuluna na ndako moko ya tantine Fanny za misemo ekonda ndako moko boye babunda kuna ataba garçon moko 4 kuna bafika na pam so bakulu na babundi baninga na bango kubunda babundi ale yesikoyo
mabanga va vite pasuki obi ke yepena e kondana batuna ye babi ke yo batayi de peste bapananda ko na. Imagine aya na Macron awa na bandal atamo na Macron na bandal na buta Castel avec sa image ya mboka ya muto azuka mboka fati béton représente la biso ya malamu boya attention anzaki to yanzela bo ata bon so anzela na kisa bo batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya, Congo et Sengo, Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Hein? Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Joyce. Hein? Les news de Joyce, ils auront toujours kawana pour nous même labino. Bah, actualité, news, ils auront la terre pour nous même labino, rien que la vérité. Ah, ouais, l'écouter les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman, Berliv, Berliv, à toi. C'est à Kobeba, c'est à Kopola. De retour déjà, Nakata Congo et Senghor. Bonjour à toi, BHK, Djibril Biyak, le jeune entrepreneur. On a besoin de Pangou. On a besoin de voiture. Vraiment, il n'y a pas les jeunes entrepreneurs. Djibril Biyak. Bonjour à Bruno Loubi, Kambongo, ya propre Panembongo, Saleté, Zalarate. Bonjour à Fondation Moukout avec le président Jupson. Bonjour à toi, Yawini Mouchen, Puce 243, les vrais états Pakebo. Bonjour à toi, Awa Tupos. Bonjour à mon cordon PJ Zeis. Bonjour à toi, Armel de mon cœur. Bonjour, Nabinoneus Bolingaka. Congo et Senghor. Officiel TV, juste pour vous dire, abonnez-vous massivement. Tout ça, vraiment, la challenge, il y a 30K. Mais tu sais que binoto mekana roko mana 20K. Tu permis mouké, après tu continues pour nous recoller 30K na Congo et Senghor. Et voilà, aujourd'hui, dans les news de Just en tout cas, nous Rosalanga, je reçois pour vous Landry Olomide. C'est par rapport, il y a bah, actualité, nyonso. Oh, il y a quartier latin, c'est par rapport, il y a concert, il y a Dubaï, c'est par rapport, il y a déplacement. Il y a Kofi Olomide, na quartier latino, nyonso. Deuxième, c'est la légende, deuxième volume, jusqu'à présent, tu as évité. Après Minda, après Molili, je sais pas, quartier latin, pourquoi, et je pose au nyonso. Et voilà, na kata plateau nazanga mukoto, je reçois pour vous Landry Olomide, par rapport à l'actualité. Aviaza Marambarouba et Belé. Et voilà, Landry Olomide. Avant, comment on appelle ça? Landry Olomide, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Et voilà, je dis bonjour à 3 fois. Je dis bonjour à toi, Agane, jeune garçon à l'équipe de Sonsa Manzakana, entrée Éthiopie. Désormais, ce qu'on a besoin de ça, la pose las, pose perruque, oye, quand on a direction Éthiopie, na veni di Kélimbana point, au moment arabe a commis, soda coiffure. Donc, soda coiffure. Aïe, vraiment, à sala ramsala, au cozon à deux côtés. Obika, obika, tout n'est qu'à entrer Éthiopie, na olukaka. Soda coiffure, au commun est vraiment Azawana Landry Olomide. Bon retour déjà, Nakata Kinshasa. Boni Kofi Olomide, boni quartier latin, ça se passe comment? Bon, en tout cas, maman, merci beaucoup. Merci na batutu balanda biso, na pesi mbote batutu balanda biso. Na ba fitol, pesi mbote na pesi mbote na nzambe ya musique ya Congo. Et tout pour ça de la musique congolaise. Kofi Olomide muta comme ça, muto asala batu, ba ko le mo ba patron. Za Kofi. Na pesi mbote na mama Sesika Ali. Na pesi mbote na tout le quartier latin. OK. Et la professeure a fait sa très heureux anniversaire, la directeur un peu Edith Diora. À Botamalelo. Joyeux anniversaire Edith Diora, notre directeur. Et puis birthday to you. Très heureux anniversaire. Et bah tout va Botamalelo. En tout cas, c'est là-bas, il va battre la bango. D'accord. En tout cas. Voilà. Mais là, on montre le bas, qui. Quand tu es dans la pause pas pour rien. Tout le monde bobo quel biso mwinda, bobo quel biso molili, tondo ze atamo rumba mo boy landa biso, mais jusqu'à présent, on est Kofi Olomide le quand tu es dans la pause, on va wengeni.
te pose par rapport ya makambo ça te pose par rapport que tozui déjà mwinda tozui molili tozaki pe na besoin rumba apparemment te malas ko folo baboy ko bonse na ko baki katete mikolo baka na show OK ko to pe maté OK songo pela ba to ese babo songo pela ba to en tout cas s'il vous plaît OK que toi na show non que to za pose dans la show quand on a TikTok de OK au mona un musicien oyo ba ndemone ba sala ba vidéo Vicky, Foutajalo, Aspirine, Babou, femme dans l'obate. Et les gars, c'est qu'on a évité quoi. Il y aura, je te jure. Il y aura le monde dans la TikTok, dans TikTok, va faire la vidéo, va se mettre balé. On se voit. Alors, Kofi dans la pause, Kofi, il a un show. Moto, il a 45 ans carrière, qui a 46 ans. Écoutez, il a un succès. Kofi Nzambe. Kofi Olomide. Et là, mon photo est baraqué. Kofi banda album aliboso sangondam ti lelo na mwinda na na choix te Kofi ça ba chef d'œuvre o etikala soki na nzela soki na fete o mona ba beta serine ba beta loi soki na nzela o ka babu o ka élégance o ka femme o ka université o ka di quiz Kofi Olomide lelo yo tozo mona ba mission musu congolais ba ayibi monda mo ekucha ya Kofi akoti na nzembo na ye po pesa ka elengi OK pour Kofi za Kofi o boya Kofi ndele on artiste musicien. Pardon? Mais il y a un modèle en là. Bah, tu vois, on a besoin de mailler les macaques. Au le titre est poutia, même tout sous titre est baraté. T'es même à qui poutia. OK. Ah, qui poutia. Pourquoi tu as poutia? On dirait poutia. Ah, mon toi, il va n'entendre ma Kofi. Mais il y a personne Kofi en vivre té. Ah, voilà. Ah, on artiste en ressent Kofi en vivre té. Mais, n'aime pas ça ensemble là pour poser la caméra. Mais quand tu as dit que Kofi da sana batu. Nani artiste en ressent Kofi Olomide en vivre té nani. Ah, son avandi na besoin vérité na besoin lokuta té. Yo tozo yebisa biso na bana monde entier. Là on lobine so que ezan artiste mon besoin Kofi Olomide en vivre té. Mais nabi lelo na YouTube. Quand on a Facebook, quand on a TikTok. Muto atinda ba finga Kofi tongo midi po nani. Biso to yebito ko peut cette information. Bikobi hein. Ekonda bala hivi awa hivi mama bana mama black face hivi mama siza na mama mini ba hivi nani Bikobi Bikobi za mnene mtalokuta ata ko bang no tanga komba artiste ngo c'est que pèse trop hein ko ba hivi na professeur na festival pe Gauthier c'est déjà dossier l'homme intelligent l'homme intelligent tête de chez nous d'être au bossa nazo kota studio na sele nzembo ça fait d'être bossa nango et voilà mais tout consommer mwinde j'espère ozoka mwinde nzela ozoka mwinde nzela mwinde kwani ya Kofi ça dit moi genre Lando Olomide son avandi ah c'est moi qui pose des questions yo saka na doit répondre mais mwinde na quand même ozoka mwinde non ngandi na poser ba question yo saka na doit répondre ngai naza besoin ba réponse na yo ko poser na question te na plateau na ngai déjà merci que tu évoluer quand on comprend déjà yo ngandi na vanda ngandi na ba question yo nde faut répondre on comprend déjà voilà Landry Olomide vous comprenez c'est toujours comme ça na ba invité na biso balinga ya mo bomba ko mona bongo poser biso ba question mais bon ça na ke musalo biso to vendre la raisa ke biso nde to poser bongo ba répondre biso Landry Olomide sortie médiatique ya Ken Piana la maison ya la joie Kabelo na poto Peric ya Olga Kabelo pardon Peric ya Kofi Olomide ezaki critiqué par rapport que ça faut Peric basala ngo bien te là remonner d'abord Ken Piana la sortie médiatique na kata maison ya ba Kabelo tu peux dire quoi bon namona ki na garçon yo ya maboke on s'assila wana asasila Mune showbiz na été. Pardon? Mune showbiz a answer. Yo kokosena Kaluma. Kokosena nani na tati Linda. Kokosena Aida. Bon tele matin, de la succès. Tuna mimi so mimi madame na ngami mingi. Sikoyo, tuna soga. Sikoyo. Namona ki bango. Melo babosani. Mune banani. Batute bakomona. Ken Piana OK sikoyo namona bango melo babosani ke na Congo mutu to ayebi ke artiste ko malobelaka Fali
azala libandi moko ya soin ya propre ekuti meso ekosi na lisi akenda mpe turki batia ye suki ya otia eloko babosanaki yango wana epuis bango il faut bazala mingi na respect ya kofi epuis avant malala par rapport avant malala nano apakanga miso alala po ntongo te na lobi akazosambela mpe nzambe batela kofi omide sans kofi mais fali aza te. D'accord, explique-nous. Alors yo nanga na bato batala biso bakomana bacommentaire Voilà. avant quartier latin nzembo ya fali toyebaki yango ezalaki moko toyebaki te eza te o na kibinda o na tala temps bapeyanga titre nzembo ngo ebeta wapi na mboka nini kongola yebi fali na album ya tantan ya Koffi Olomide na banzembo ya Caméléon na batantan ndenge ayemba ndenge abina po yaki danseur non que chanteur elo mosusu keni abosanaki yango wana patron ya lobelaka lelo pas collègue nanga fali c'est mon collègue hein? En tout cas il y a qui danseur non que chanteur mais Koffi Olomide na motema malamu na ye a façonné ye ndenge farine en poudre et comme beignet pour va préférer pour lia beignet pour ça me kate na nzela il va que ezali farine ezali poudre ezali en poudre ma maman me kate na atiango levure atie barif atie milk atie sucre atie na mafuta beti pati ne komi beignet ndo préférant pour préférer le fali il faut ta la Koffi sika outi moto abimisi na mokili pour yinanga toyeba fali c'est Koffi Olomide et là aucun a bossé na yango et puis là on se tient pas yeba boye nzembo éternellement au fali ayi na quartier latin ayiba yango na talent et pas guitariste moko personnel moto na mukonze makufaka era Koffi fali na ayibi nzembo bato ayi na quartier latin international o komisa bango lelo on bazawana ya Koffi Olomide nzambe ya musique ya Congo sikoyo nzembo wana rebimi ba famille ya moweyi wana ba oki nzembo ndiko na bango ba porta plainte na parquet ya Gombe wana Kinshasa. Alors Koffi Olomide azoba avocat ba sava afika famille wana mbongo tant que ken azana information te faye bango et puis ayebaki so lelo ya lobela rafali a défendre rafali lobela rafali azo rafali moi descendre la pas fali pour Koffi na sa ifala za la bon alors Koffi za sanza. Ok, Koffi Olomide. On peut mettre ma fusée, ma ça c'est comme raté. Koffi Olomide za sanza. Ouais. Avant d'abord tozonga na likambo ken penamke. Tomoni moko ya ba artiste musicien abima pe na quartier latin en pleine émission comme on est vraiment yanga et bungi batuniye. Quelles sont de relations avec Koffi Olomide? Abi bazana ba relation te. Via vana ouais. Deyo via vana na kwa na bango pe vana na kwa na par rapport ya mtema mabe ya vie. Sikoyo deo brando ya mutema wala mwaza musicien. Banda na quartier latin mutema la munaye moi ni abimisa. Banda na quartier latin pesa nganze munaye yoyebi. Nzembo nani? Ya deo brando banda na quartier latin album wa sala. Titre album ezani. Titre album ya deo brando. Pesa nga titre ya nzembo wa sala après quartier latin. OK. Nzembo ne kongola yebi tous pepele yambetolo affaire d'État, Koffi Olomide, quartier latin international. Voilà. Mais pourquoi l'artiste on est sur le quartier latin balela si babi moté mama be ya Véram. Pardon? Babi moté mama Véram bazara moté mama be envers bango. C'est quoi tout na bango? Que par rapport ya wenge tozo mona bana bazo ya ba koko bazo bima. Excusez. C'est quoi tout na bango? Na poto wana ba commande. Je prendre loba te mais tout le monde sorti médiatique né et choqué ba. Allo bagate po occasion ya maite ba juste ngo ya maite oui oyebi ke yo yebi pa sabela malade ndeke ye moko na mission abini nya na mission na sali abiki kuna studio via Gazaï ba via Gazaï voilà akoyi malade ndeke ya te na yo miye bate ya te ko koya yo via bimisarai ya kwa da bengana kai mais exactement na biye yo so ko malade ndeke tina ba avion même ça ko fingam non en tout cas Déo pardon mon ami en tout cas wana nzembo to na photo to sila Déo Déo sila abela république fois kitoko bongo pesa nzembo na après quartier la madame yo mto côté la bango c'est pas que na côté la bango pesa nzembo na kasi artiste mais c'est rien nzembo na yele kwa ndebi na nzembo ya to tout na pourquoi quartier la tesa rappel na école na bango te quartier la filé après pas ya ndona biso mission biso nani Fabregas nzembo na ba yebi yango
héritier après Wenge. Bandi mo ba yebi yango. Faire rigole après quartier la Wenge, bandi mo na ye. Voilà. Papi qui faut nene. Ala takakola na kati string. Ozonda. Bandi mo kitoko o faire yimba wana. Voilà. Sikoyo Deyo après quartier la tête ça ngandema Deyo. Voilà. Après quartier la tête. So peut ça continuer hein. So peut c'est les gens. Mais peut-être il y a lobby qui tombe sous la question lobby qui bango kuna na poto bazana na a souffrir ni na épilepsie ba kideka ba tumpa en tout cas mama Deyo yo mangambo hein autant comme Deyo 3 ouais. Parce que ça les sorties médiatiques là après émission après qui après émission après qui confie monter abele neni tuna akina poto neni akako poto neni akiwa confie na poto akima kokima Deyo fali akiwa confie na poto on a pas ça akiwa confie na poto mais oui akiwa confie na tout le monde bibi ba poto neni botika na poto neni parce que bazora musala na quartier la tena Kinshasa ba se retrouver ba balonga na poto neni. Dans des métiers, il fallait l'aéroport, oui. Ok, ces autres sont à Mboka, ils sont à Congo, fallait Azalati, fallait qui m'a confié la poto. Bah, on a ma déo. À part Déo, tout le monde est sous autre bima. Apparemment, pour vous excuser, c'est pour, et ben là, bah, artiste, musicien, vraiment, bazara na kati ya, quartier latin, et ben là, vraiment, tout le monde a bon, soute ba kombo bunga. Tout le monde est artiste, moussou pas sali sorti médiatique nae, comme on est pesou et koyaraka, à lobby, mukolo kufa, les quadres, ayate. Aye bembe na été, alela été. C'est quoi naba artiste au balongwa? Comment musicien na Popo Lipo? Popo Lipo, voilà son nom. Popo Lipo nenga zawana na aja mukola kofi. Ana c'est ndeto mona ki Popo Lipo bonga za mukola kofi. Popo Lipo. Oh, anata ki ensemble ali pour moi si na été. Bilamanda la take ça moi si na été. Le câble, les même pas si peur. Nzambe. La poto et le câble kota wapi? Mais batona ki papa tata moi ya madame na ye. OK. Abubula panto atindele moi si na ye. Siko Popo Lipo atana 74 ans. Abeta na vive la musique. Abeta na langa star. Abeta na isifi so isifi. Abeta na ba abeta ba question moi mingi. Abeta na quartier latin. Mais nzembo ne Kongola ibi komo na ngo Julia. Na bom ya magie. Koffi Olomide Nzambe wa sala bango. Mama ngaye. A Julia oya ngaye. Ezali ngaye bodinga lizuzu. Maman dit ça n'a pas été monté aux États-Unis. Na ebisuyo. Nzembo na ye au Congo yebi. Julia, quartier la tête de Koffi Olomide. Mais à l'école de l'orchestre belé. A kenda ka pe na Zaiko. Ouais nyoka longo. Bazui na musala salaire vraiment futa ye. Ba tu me futa combien? Vous futa rane ko futa nga. Oh. Nyoka longo mine combien? Autant. Nyoka longo habité. Encore raté. Vous disait à ta parler. Nyoka longo ko raté. Akoka te pono ba futa salaire wana. Oui, mutu katamba na monde de musique. OK. Mutu somele Koffi Olomide. Mais là ba basunga mutu ndeni. Mais là mutu zo ko matina point que so na kufi Koffi Olomide aya. Nyo so tunanga nani bikobi. Mise moko bikobi. Nani ekonda wana. O ko fa salisa ko fa mise le mutu. Akoma sko ba jeune. Lelo azu oyo. Azo bato ba Sébastien Kaffa terre et puis ba 4 ans bazanga maele. Bino oza génération mona bikobi bazanga maele. Na kosiote. Bastien ya quartier la terre. Bastien musicien ou ba tia pena ba énergie, bitoki na bango, ba sala pepo quartier la terre. Nini madame. Ça c'est dans le bel yango. Dans sens que voilà. Pecho ya za petit na bino, magasa collègue na bango. OK. Ba sa collègue. Mais bino wa génération mona bango, moi génération mona yété. D'accord. Bon beta quartier la terre podium moroté à l'époque. Sikoyo yé bikobi yaki après bino. Mais bino bokoma komi kita papa bikobi pour na $200 $300 ba $100. Ah bana pote se bako senga ba. Botera ba pour na ba stade. Ko so ba mbongo na miki pour le émission pour tota Koffi mutia mabe. Tandis que na bino bo le bo finga Koffi le pour comment Pierre bikobi na bikobi muto sala bino za Koffi. OK. Quand même il faut vous reconnaissant. Nabite que nous sommes maïle tété. Bon ba maïle tété et ça bato yo ba na comportement bikobi. Parce que bikobi a comment ba jeu moko boya final bala a na moti ti na média ti na internet ti na journaliste moi le belaga yi
après ça ba mongo ba finga Kofi ba finga famille à Kofi mais grâce à Kofi né à mon apoto est-ce que Lando Lomide grâce Madame. à Kofi nde belé ba mon apoto Kofi Lomide yaza papa yendo lobi ka sala bango est-ce que koko vandisa bana na enyo sote ba onu so longwa quartier la te ba meka poko solo la po ebele pe baza na kata mo succès za ba comportement na bango yo mo zo mona ngonde ba zo afficher bien bien que ebele pe bana quartier la te belé ba longwa succès za passe soleil qu'est-ce que tu se retrouver dans la dynastie volume 2 po bango moko quartier la te na bango mo ba okoko sala le roté le quoi dynastie oyo ya fait rigola soki soleil ya ki ko se to ko ne ma bête parce que soleil peut parce que fait rigola peut elle est la quartier la terre mais ndenge moko bien mais ya te que non aux en la guerre na Kofi le quoi bikobi au ministère sa guerre na Kofi ko faire calculer rayote si moi zora ba entourage à Kofi ba Kofi ba semisa Kofi au sanga na bango Kofi Olomide bana na ye siko ba talent et vis-à-vis comportement na bango moi ba pas des yo moment ne ba manka Kofi Olomide ba respect na ba média so Kofi to ma téléphone benga bango musique tout le monde qui a on a 32 heures quartier latin na fikine voilà baba ndeko ya siko bikobi ne mu asali ki abe bisa mitema e ba sen misa quartier latin bikobi ngonde nani ekonda ngonde nani Fanny Tati Fanny ata kolan na kati string voilà Ifouenene. Vous comprenez que nous sommes avec Landry Olomide c'est par rapport à l'actualité ya quartier latin ça fait vraiment mal au tout monde va sortir médiatique ezo bima tozo ebate ezo bana ndenge nini ko suka ndenge nini bana babaluke li papa na kati string Landry Olomide madame ken pe na biso bino boyo kana kombo ni te problème hein nandeni ako expliquer bino ne Kofi Olomide a soutenir ex-président na biso omoni mutu lokola na bien nani ken piana ngana combien de fois tukutana na Marina PPRD plusieurs fois au c'est la point beaucoup de fois Marina PPRD ako sani nzamba lula na mafikini OK na ponga biawa c'est ça PPRD ponga biawa babo tukutana ngane na siège ya PPRD bon donc ça mais oui, quand tu te sens bon, on a fait perdre des ngana plusieurs fois. Voilà. Plusieurs fois. Il y a un mouton à Temela, ex-présidente, à quoi le mané bon côté. Vous voyez, qu'on fait mieux avec ta musique. Ok. Ce qui est loyo, moutaye lié qui non, il a caché na yemma, qu'on fait yemma, il y a pas de problème. Moutaye ex-président bon que Kabila, va te belé, va yemma. La mission baza vivant, va yemma, va belé, belé. Qu'on fait ça ensemble dans le gouvernement. Kofi ex-président tu vas sur l'enda côté voilà ba camarade était ba la photo ba na restaurant ba na salon ba olia tes atta ba camarade était Kofi un musicien ça on s'en aille ce qui fout mon yé manzem bon il y a pas de problème sikoyo yé ken piana combien de fois ngana to kinana ba na rien peut perdre ba fikine moi siné azo grâce à ta super wax et maman livre oh maman mia bota Kofi ya solo wana ça la bango nde pe ba kabela penza bongo na ebisio boy OK écoute toi tozango en face à INRB super wax maman livre année passée le 8 mars moi ça ken piana vie na super wax et maman livre lembe to tozango na face à INRB na le 8 mars il y a subi la période comme et puis il y a ça moto allo na régime kalaboyete il y a zaka dogo baba baba nzamona musée maman mi abota sala bango na bina yo quel piano il y a zaka dogo baba nzamona na pauvre le faire musée il y a ko na régime kalaboyete et puis à le bini souke bango ye moto a soutenir mukonza mboka lelo na élection ya hotel milayi webi ke orchestre wana ya Konda ya Tantine Fanny obi ke babumba pour pouvoir aller là obi bien côté na invité yonde babunda excusez babunda kuluna na ndako moko ya Tantine Fanny za misemo Konda anda ko moko boye babunda kuna ataba garçon mo 4 kuna babaka ga le parent so bakuna na babundi baninga na bango kubunda babundi allez yesikoyo mabanga baba vite pasuki obi ke ye pena Konda na batuna ye babiki o batayi de pes ni bapanzanda kuna imagine
aya na Macron awa na bandal atamwa na Macron na bandal na buta Castel avec sa image ya mboka ya muto azuka mboka Fati Béton représente na biso ya malamu boya atenso anzela kitoko ya nzela boya bon so anzela na kisa boya asali nzela moko kobanda armée ti victoire na foire ti terminus banzela ebele o Fati Béton zo sala représente na biso malamu boya allez ba musicien ba journaliste ekonda na ekonda batne so trois choses ekonda ba rwandais wana tout ba combattre le chef de l'état et voilà mais encore une fois ken et puis na ex-président Mboka Papa Kabila parce que il a entra fidèle il a côté na musée les pères moi c'est ata super was na vini liboso na tozo ngana na nini na maman Olive vous comprenez. Et voilà, tout ce qu'on peut malem, tout ce qu'on peut malem, ben asuka émission na biso. Voilà, le moment tout ça qui na l'entrée Olomide, ngana sarabino so na bandi na kito na besoin vérité, na besoin l'okutate, rien que la vérité biso tout ça. Madame en tout cas, excusez-moi, na ça na député moko boye. Député na biso ya Funa. Ya biso ba na Funa, awa biso na voter ye. Papa na biso honorable Boka Makonda yeyo Landry Olomide wa d'abord na kata plateau nanga le problème c'est quoi bande ko na biso o ba papo ba yara na biso ba ko senga après là ba ko kota kuna non aza différent nako sa hote yo ka sa ya mbosu na téléphone aza différent abanda ko sala malamu et puis aza ko fifile hein tous les conflits oh bazana Funa il faut voter on a fait voter numéro 135 papa honorable Boka Makonda en tout cas tu voter massivement en tout cas la PCP papa nono Boka central panneau solaire notamment fifi moté belé voilà. Qu'est-ce que c'est vraiment pour tout avoir un abisso Landry Olomide. Ouais. Tu as eu le temps yo ka merveille Rambo. Merveille Rambo wa planta. Ah merveille Rambo. D'abord ex porte-parole à quartier latin. Merci beaucoup. D'abord mon balance spontanée ba closure. Voilà. Chez Soda coiffure. Qui n'a pas merveille Rambo. Oh, yaza poto na okende. Ah, na poto. A plantar bien merveille. Souya akangara awasuki nini osangita. Oui, na pesi ya mbote. Akanga Virginie Kalemba eka imolingate. Merveille Rambo ayaka en cassette en tant que coiffeuse. Akangara ba suki. Mais Merveille Rambo pas bundi ba bitomba musu na quartier la to bino bo bundate hein. Sikoyo Moussa Nyuso est en salaire nango. OK. Azaki travailleur en tant que coiffeuse dans le quartier latin. Ami commis koso. Mon ko flambide. Mo kaza mutema la moi. Popo lipo ayaka jardinier. Ah. Commissaire guitariste. Ah. John Kusa ayaka pomba mutu makasi imda. Ah. Ayaka magenia. Ko faire commissaire chanteur. Fali ayaki danseur. Ko faire commissaire chanteuse. Ayaki danseuse. Qu'on fait comme si elle chanteuse. Merveille Rambo. Ayaki coiffeuse, ça comment porte-parole. Alors qu'on fait ça façonner comme bateau. Façonner comme bateau. Pourquoi bah dire il y a Merveille Rambo. Bon, il y a ça vous choque en fait. Merveille Rambo lingate hein. Il y a un appel si bata rotana raison, ba bengana réponse à bébé ça ba drapona. Ah. Souma na rotana oui. Oh. Il y a rappelé. Ah d'accord. Aza peli munene na biso tala na komi tolo sima akapona bassin mo na biso lingate. Ah, na veli Rambo bassin ne voit na biso scandale. Obiki OK ndika na ligne mbali osombo. Ouais. Ni ba les belé qui nous massa na potro na ngote. Ah oui. Même bango tout na ba deo na popo lipo na ba fali. Mutasa ba ki ba te ba na moki kofi. OK. Ah bon, na ba kusa. Et voilà. Nous avons mis à misi à Congo. On m'a dit que nous avons fait un zamba solo, mais enfin, il y a un molinette et vous connaissez le plateau. Na komba kofi na monoko. On les a leçons. Son gars yemba tu les kasute ya komba kofi. Oui. Ale kasute. Net vous connaissez le plateau ça Sony. Oh. Christian Couleur na Paris na pese mota bengi nga melando le midi. Mais après ça vraiment mutunga makasi ya juna na Lyon. Maman Mimi, maman Corée, maman Ziza, maman Black Face, na maman Marie Paul, maman au centre ba bengi ngai.
maman Suzanne va bien, maman Mimi va bien, mais Landry, mais va y rendre net beaucoup, il a seulement $1. Ah, À dire $1, il me semble gagner ma pou net beaucoup qui nous qui motive ma bé. oh, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ça là on nous se c'est la merveille ram. Et il n'y a pas qui attend mon coffre va voir si bon aboyer. Merci. Mais nous sommes longtemps dans l'hôtel le carlo comme pas répondre à coffre. Aso flata fallait le tout puissant fallait c'est une langue musique à Congo. Fallait le côté la musique à Congo. Qu'on fait dans 25 albums à succès. Fallait ça même pas 10 albums. Attends même pas deuxième la musique à Congo. Attends même pas cinquième la musique à Congo. Beaucoup c'est premier d'année. Et puis premier on a classé. Parce que là ba trophée ba Cora, moto a 4 Cora na numéro Koffi Olomide. Michael Jackson a été présent dans la Nyona Nelson Mandela. Ce qui tembe, fallait ça témoin ya Koffi, ya 4 Cora Koffi. Ba Cora Koffi moto zo za soute. Moto zo soute. Na ba musicien nyonso. À l'époque, pour un trophée, faut être à 100 000, sur 100 000 CD. Sur le lot sur internet sur internet ils ont pas kala. Mais Koffi ça combien d'albums? Ça combien de trophées? OK. Sur internet et banar na ba 80 tout na 95. Mais Koffi ça a combien de trophées? OK. Et puis d'abord sauf Koffi ça il a Moweli ça qui a son ba trophée. Mais ça la chambre ma trophée. Koffi attend que ça ba trophée non. OK. Koffi attend que ça ba trophée non. Faut les trophées qui ne ressemble mais le côté c'est une sa vérité. OK. Le logo la arena. Avant Koffi n'a élève comme arena. Koffi ça qui 10 ans 11 ans que na pototé. Tous les messieurs comme ça qui ne pototé en midi pour les gâteaux la TV va finir à Koffi comme ça poto na bango. Mon côté élève comment il y a eu arena. Mon côté. Le logo il fallait à y arena. Pour na Koffi. Fallait na salle mo tabeta liboso avant qu'il beta salle là. Voilà. Salle mo ya sika qui offert à beta té. Il ne se la beta té. On fallait na ngwezate. Fallait que le trophée à diamant ya sanza ya malakiti ya ivoire. Asima mapata atikali mona musala ya Koffi. D'accord. Boy ya Koffi ko fait foutre salaire puis yemo albarati lelo alongo kasi la tête. Alors yango na web sa collègue nanga fali boy. Fali oza collègue nanga oza père de famille ngapela père de famille to ba collègue na fali. En tant que collègue nanga. Quand ninga komisa ba collègue na ye, ninga pe na collègue na ye. D'accord. Alors fali na collègue na yo na bendo sous matoi. Te abatu na ye. Et voilà. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci. Nabino Nesbozaki wana pour Olanda Congo et Sengo officiel TV. Tokabo anabiso. Ouais. Deuxième volume. Il y a légende. Il y a légende. C'est pour quand? Calamité. Oui, nabino pesa ba date hein. Oui, le faut comprendre madame. Faut comprendre le mot que les jeunes ébé dans la cas c'est toujours ka femme, toujours ka ngwenya, toujours ka olala, toujours ka eto, toujours ndimo na pont rouge. Je te jure, BMC, ba consommer encore. Tant sous, na milliers na yonde, aujourd'hui quand on m'a ramené. Mais quand on a TikTok, il y a ma boîte dans ma ville. Les micro boîte moi dans la lemba, il y a Serge Bangala. Voilà. Parce que bin na moule na moi santé. D'accord. Après moi na vous molili. Après molili vous avez souvent débloquer, après débloquer vous makila. OK. Donc ma maison belé. Donc Koffi, attends Nzambe musique à Mouto à côté africain nion son a Bercy. Voilà. Comme les Koffi. Oh là là. Alors, ils ont un musicien mort. Et les lots fali, à quoi il y a un bête, la conscience, on a bête, rien, on a bête, il n'y a pas de problème. Mais bis déjà, rien, d'ailleurs, Koffi d'argent, caché, la bête, rien. Donc, toi, sans problème, quoi. Voilà. Koffi nous a même ici à quoi. Bambote n'a pas de balinga kayo. La peste, papa, non, boka, central, panneau solaire, moté belé. La peste, moté, n'a papa, Toumina. La peste, moté, papa, la Likia, la peste, moté, papa, Freddy, papa, Ange, Moutamaele, la Monaoka, papa, Ange, bien en kala. La peste mote maman Louise Nzako, pardon. La peste mote na honorable Boka Makonda, numéro 135, Funa, to voté massivement. A confié, on va Funa, to voté honorable Boka Makonda, numéro 135, to voté massivement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Maman Riff en Londres, la peste mote, ya Sanda Kazadi.
Encore une fois, directeur, Merci, très heureux anniversaire. Voilà, merci beaucoup, Landro Olomide. Merci, madame. On a besoin na sango ya quartier latin, on aura toujours kawana pour Nabiso. Merci. Voilà, je dis encore merci à toi. Arnaud, un grand merci à Berlif, c'est Yakobe, c'est Yakopola. Merci à Djibril Biak, le jeune entrepreneur. Merci à 3 fois Star, 3 fois Boss Star, Mido. Merci à Binus Bolingara, Congo et Sengo. Officiel TV, Dekada Bissibino, désormais, chez Soda Coiffure. Pose perruque, pose glace, pose closure, limba planto, limba bimiso de babimisi, les benzima de la presse comme ça. Oui, quand la directrice Ethiopie, n'a venu dire qu'elle est mal à coin. Merci beaucoup à Guinée au moment Sirara, toujours Nanza Kanara. Oui, et voilà. Merci à Bruno Lubikambo et à Propre. Merci. L'André japonais, Niamakor, Miss Koubali. Abonnez-vous massivement à Congo et Sengo. Officiel TV, n'a pas de émission. Bisous, ciao. Bye.